Shalom, 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 balingami katinankolo, shalom, shalom, bandeko nangai, kimia, nakombo na Yesu. Le Seigneur a dit que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, atike la biso kimia, esengeli te kimia, ezala na maboto nyonso, même ine na biso yende, alingaka te ke tozala na kimia, yende moto azali kobundisa biso tango nyonso, bandeko oyanga. Tokomi tango, il y a pourquoi tango, il y a prière, il y a pourquoi avant, il y a kende kolala, bien-aimé, dans le Seigneur, ezali tango moko, ezali tango moko, ok, makamingi, esala makana, nabutu, yango, bien-aimé, dans le Seigneur, ezali tango, te préparer terrain, ezala bien, olala na kimia, nano monate ke mutu susu ake alali alamukite yaya, yango ne esengeli to telema, afin que tu vas kobondela na pesi binombote na kombo na Yesu bisika nyonso bozwambi ezala na mikili ya poto ezala kuna na Afrika na pesi binombote ezala na Amerika na pesi binombote bandeko oyanga yango de tikete na pokwa lelo ensemble teba ko se présenter liboso na Nzambe na micro na pokwa lelo ezali wabino le prédicateur Philippe na répété ensemble toi adorer Nzambe ensemble to kumisaye na lolenga bateli biso journée mobimba na lolenga pesi biso soso poko malam mais ataku baninga kuna na Amérique du Nord bino bozana na moi makasi mais tango to kokoma pe 21h na bino boya bokota bozo prière oyo bo prier ensemble na kati na mabota mais bien aimé dans le Seigneur avant ya ko adorer Nzambe avant ya ko bondela tokoyeba kotanga maloba na Nzambe yango ndeko na ngai na isina yebisa bino ete esengeli toyeba ke nini tozosala tozobondela tobondela kaka pamba te mais toyeba ke mpona nini esengeli tobondela bien-aimé dans le Seigneur yango nde torepartir ete bokobanda koyoka parole de Dieu ezali ba 5-6 minutes ba 10 minutes yango nde tokoyoka parole de Dieu mais parti mosusu yango nde moto ekozala ya prière yango nyonso mibale ndeko na nga ebengami ke ba pilier moko ya ba pilier minene na kati na bonzambe ezalaka mibale c'est la parole de Dieu et la prière qu'on privilégie kaka prière te ke obosana parole de Dieu qu'on privilégie kaka parole de Dieu te ke obosana prière yango nyonso esengeli ete otango na misala bien-aimé dans le Seigneur yango pourquoi lelo tokotanga baloba na Nzambe na mokanda ya Ephésiens chapitre 6 verset 10 na 12 bien-aimé dans le Seigneur Bible elobi na biso oye au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Yangonde makambo oyo biso tokoyeba kotanga na pokwa elelo. Bien-aimé dans le Seigneur, yango toti kotanga maloba na Nzambe ezali pona kolakisa ke les combats spirituels et réels ezali sur le plan spirituel miso na biso ezali komona te mais nyonso esalamaka na monde d'esprit yango nde tozali komona ezali koya kosalema na banzoto na biso na monde oyo yango soki kutuke bandoki wana makambo basalaka wana kete basala yango na moi tolingali tozala ke troko betaka bango butu moi mais ezali sur le plan spirituel bato ya makasi balingai bazala ke tolingai totelema tobetaka bango kaka butu moi bien-aimé dans le Seigneur mais c'est sur le plan spirituel yango de place makambo ezali kolekela biso mais ekoki kolekela biso te balinga mikati na nkolo yango pe te toza na Yesu Masia avec Jésus ça ira. Tout est possible avec Jésus-Christ, bien-aimé, dans le Seigneur. Toti kotanga maloba na Nzambe, maloba oyo réveillé moko na moko, poete oyeba ke liseki ezali te, toza na temps ya guerre, bandeko na nga, toza na temps ya guerre, makambo ezali kosalema, batu pe bazali kokufa, bavi ya batu pe ezali kobeba, pona makambo oyo ezali kosalema na monde d'esprit epai ya Satana na batu na ye yango bazali kosala
tozali komona ke vie ya bato mingi ezali kobonga te, bato mingi bazali kokufa, bokufa bosila, tant mosusu otikala yo moko, botikala mibale, ekomi ke ba mosusu, bien aimé dans le Seigneur, yango de bitumba oyo toza nango kati na molimo, ke mosala ya Satana ke obonga te, esimba te, libala esimba te, bobeta na mitu, mwasi na mobali, yango nde mosala ya Satana, yango wana, Bible elobi na biso nini bandeko na nga, balobi ke au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Bien-aimé, que to ikampiko ndeko na ngai yango nde nazoyebisa yo na pokwa lelo ikampiko Satana wana kokota te na baenseignement mosusu oyo bato bayaka oyo ngai nazama na nzambe Satana akosala ngai eloko te. Bien-aimé dans le Seigneur, nde tokoki kominimize puissance wana oyo Satana aza nango te. Nyonso puissance nyonso azalaka nango ntango babengana ye na likolo batikala kobotela ye yango te, azalaka nango yango nde awa bazolakisa biso ke bitumba ezali bien-aimé dans le Seigneur, asigna bitumba kuna na likolo là où il y a la sainteté de notre Père, asigna bitumba ebima kuna na likolo, bien-aimé dans le Seigneur. Bible elobi te keno baswanaki ou bien basalaki nini bitumba, il y a eu guerre au ciel, guerre. Bien-aimé dans le Seigneur, yonde ukanisi ke yonde akoki kosala yo bitumba te. Bien-aimé dans le Seigneur, alors Bible elobi na biso ke toi kande piko par la force que nous avons toute puissante de Dieu. Force ezali po ete to bunda nango ezali force ya ke po eza force kaka te yango de akoya kobundisa biso alingi ke biso to bonga te yango de maloba na Nzambe ebakisi lisusu tozakaka na Ephésiens wana chapitre 6 natikotanga na verset 10 sikoyo nazala verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Esengeli tolata bibundeli nyonso ya molimo yango mikolo bien-aimé dans le Seigneur, tozana temps ya combat spirituel. Bien-aimé nayebisi bino ke délivrance yango nde motu ezali kodistraire bato. Délivrance esilaka ekokosila en un clin d'œil. Délivrance eza na lie moko ekangi yo obondeli opersévérer dans la prière ekatani. Mais le combat spirituel ezali perpétuel, ezali ya chaque jour, ezali ya chaque heure. Monguna lingi ke alalisa yo mutu na se bien-aimé dans le Seigneur, tolamuka na pongi bien-aimé, tolamuka na pongi les combats spirituels ezali ya mukolo nyonso bien-aimé. Bible elobi ke tolata bibundeli soda akoko ke de guerre te ke sans armes, sans équipement. Yango c'est tout ça de l'équipement le quoi tout ça na temps ya combat spirituel bien-aimé tokoya ko yekola ba arme wana lo lengeli tokoki ko porter yango ndengeni tokoki ko bundisa mongona. La guerre est certaine bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bible elobi ke revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Bon, tout se revêtir na ba arme américain te ba russe te, mais arme ya Nzambe, ba arme ya Nzambe yango nde esengeli tozala nango, tozala équipé po ete tobundisa ba ruse ya diable. Yango nde place toko umela na pokwa lelo ezali car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ya tozobundisa nzoto te ata oyebi ke mutu wana aza ndoki kobundisa ye na nzoto te kota na molimo latakanda ya molimo toyeba kobundisa bango toyeba kotelemela bango ete misala wana oyo kindoki wana ya famille to neutraliser yango. Bien-aimé dans le Seigneur, kindoki eza spirituel, c'est sur le plan spirituel que je parle. Bien-aimé dans le Seigneur, nazoloba te ke okende koyina noko na bino wana po ete Seigneur a révélé yo ke aza ndoki po ete ba révélé yo ke oser na bino wana aza ndoki oyina ye. Non, mais sur le plan spirituel aza sous ser na ngai te, sur le plan spirituel aza sous noko na ngai te, sur le plan spirituel akomi ennemi yango nde soki moto kobwakele moto bademo besprit nde bazikaka te, me bandoki tokobelela moto ete etumba bango ezikisa bandako na bango ezikisa misala na bango bisika wana bakende ya kokutana wana tokobelela moto bakake na Nzambe yango tolobaki ke nakobanda koyela bino bibundeli nyonso wana oyo ezali ekomami kati na Bible afin ke tobanda kodomine bango. Bien-aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre yoka bakombo na bango, contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Esprit mususu, esprit moko très méchant, tango bakotinda ye pa na yo, akoyake alalisa yo, okufa makambo na yo kutu esila, histoire na yo esila, yaya tondi mayango te, akoyake abebisila yo bana batanga susu te, bana bakoma bubulu, bana babeba, akoya les esprits méchants, bien-aimé dans le Seigneur, mais yo okinde kobunisa mango na kolemba, non bien-aimé, wana bandoki, mais siko yoka, ezali ba domination, ezali ba autorité, ezali ba prince de ce monde de ténèbres, et bazali ba esprit méchant dans les lieux célestes, bangode ba esprit méchant dans les lieux célestes, yango ba mabondeli na yo elembana, bangode ba tu ba blokaka mabondeli ete eya epai na yo te, bangode ba blokaka ba messager ensemble ke baya epai na yo te, bien-aimé dans le Seigneur, mais ceux qui prièrent na yo ezali makasi, ezali ya moto, bakoyeba kotelemela yo te, bien-aimé dans le Seigneur, tozali na kati ya prière ya combat mikolo telema ya bunda pona bana na yo ndekolanga tozali kaka tango nyonso ko se plaindre kaka, bien-aimé kotande na kanda ya molimo banda ko bundisa ezali obundisa libala na yo, ezali ko bundisa santé na yo, ezali ko bundisa finance na yo, ezali ko sala ete ozala kaka bloqué, ezali ko baluka kaka place moko yango nde esprit wana nde betu bakaka à la base wana ezala sorcellerie ozomona noko la bino wana ezali esprit ya sorcellerie muté laté soki jour akokufa ko kanzate ke kindoki la famille esili ekele kolata noko msusu ekele kolata mwana kasi msusu ekolata soki nani msusu kindoki esila kate ekosila te la famille mais siko ekosila soki yo telemi ke to bengana esprit wana toko bengana esprit ya sorcellerie na ba famille na biso ete otikala siko yo nde chef de famille ya ke ndoki moko te opéré na kati na famille nanga démon moko te opéré na kati ya famille nanga yango de bien-aimé dans le Seigneur tout ça nango na pourquoi lelo peut avant tokota na prière ya pourquoi lelo nyonso pona yo nyonso pona yo lelo na pe si elaka kosalela nyonso pona yo nyonso pona yo lelo na pe si elaka kosalela nyonso pona yo nyonso pona yo lelo na pe si elaka kosalela. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bon. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec vous. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec vous. Nyonso pona yo kolo yese nyonso pona yo lelo na pesi elaka kosalela. Papa, dans commission, tous les commissaires, il y a pourquoi les dans commission, papa, peut-être Jaline Zambé, peut-être Bonguanité, aux Alolenge Moko, les Lolobi Libera na Libera. Bien-aimé, c'est la prière du soir, la prière avant de se coucher. Yango, bien-aimé, dans le Seigneur, tous ali, on a pourquoi les Loponako, commissaire Zambé, Zambo Abateli, bien-aimé, et bien, Kufika, Mokolo, Oyalelo, bien-aimé, dans le Seigneur, tous les commissaires, Tombolaye, peut-être Jaline Zambé. Azali Nzambe, Alléluia, Mobateli Malam, Ezali Seyo, Nalingana Zalanasna Koma Mikua Utakala, Medeyo de Mobateli Abomo Nanga, na Pambolio, na Pokwalelo, na Komisio Zambe, Alléluia, on sent la lola,
Alléluia, Nzambe na bule, Nzambe olingi tinga na zala, et on a commission, na pourquoi lelo, zwalo kumo, ebongi na yo, oyo bateli bota na ngamo bima, mo bateli malamu ezali se yo, soki o bateli te papa, mo batela ko batela se pamba, na pamboli yo, na pourquoi lelo, Nzambe oya bateli biso, banda tongo tina tango o, la Bible nous dit qu'il renouvelle ses bontés dans nos vies, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, chaque matin, il renouvelle sa bonté, alléluia, ses bontés sont infinies, bien-aimé dans le Seigneur, ses bontés ne sont pas arrivées encore à leur terme, et elles se renouvellent chaque matin, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, alléluia, tozokumisaye pété yede moto ebaki ko souffler, soki a souffle a quitté, olingaki olamuka te ekolanga, soki olamuki te obengami ebembe, yango toza na bomo, alléluia, tozokumisa Nzambe oyo ayaki mpe kolongola biso na royaume ya ténèbres mpona kokomisa biso bana na ye, tozokumisa ye na pokwa lelo, tozokoeleve kombo na yo. Est-ce que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu peux monter dans la prière? Alléluia. Tango ya pourquoi? Tango ya avant ya kokende kolala, tango ya kopréparer tele malamu, tozokumisa ye, tozotombola kombo na ye, aza mosantu, azali Nzambe na nguya, azali Nzambe waleki nyonso, il a tout créé, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia, tozokumisa ye, au nom de Jésus. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Alléluia, toute la terre est remplie de ta gloire. Alléluia, au commission papa, au élevé, na pourquoi lelo, que tu ojali Nzambe papa, na pambolio na pourquoi lelo, ojali Nzambe unene, en toi Seigneur, il y a ni changement, ni ombre de variation. Et nazo commission na pourquoi lelo, alléluia. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui est assis au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne et devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Mais maintenant, le Seigneur te donne pambolaye, azanani polayo, azanzambe, mon bateli madame, azali nzambe, azali ko pouvoir na besoin, azali nzambe, azali ko bik, solution na malade, azali nzambe na bombe. Alléluia, il est de tout puissant. Je t'aime, Seigneur, et que je t'aimerai tant que je vivrai. Je t'aimerai, oh mon Dieu. Alléluia. Oh pambolio, na pourquoi lelo, oh kumisio papa, pete ujali nzambe, bien-aimé, tu vas dire que c'est ainsi comme un nzambe, et ezala likolo na biso na pourquoi lelo, mawana nzambe, c'est la prière du soir, prière il y a temps, il y a combat spirituel, bien-aimé, dans le Seigneur toujours Seigneur, alimbisa biso, papa alimbisa biso, ne te souviens pas de nos péchés, ne te souviens pas de nos erreurs, ne te souviens pas de nos désobéissances, ne te souviens pas de nos manquements, mais pardonne Seigneur, tous les bananayo papa na yeliboso na yo, na ba faiblesse nanga, na ba erreur nanga papa, limbisa na maloba nyonso, na makanisi nyonso ya mabe, papa limbisa na trouver grâce, na miso na yo na pourquoi lelo. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur, il est écrit qu'il n'est pas venu pour nous condamner, alléluia, il a été offert pour nos péchés, comme il est dit le livre de Romains chapitre 4, verset 25, il est écrit qu'il a été offert pour nos offenses, mais il est ressuscité pour notre justification. Moko na moko, abandi kosenga justification, justifier banananga, justifier mwasinanga, justifier mobile nanga, justifier famille nanga. Alléluia, dekolanga, est-ce que vous avez un prêté au bon de la nanga elongo na pourquoi lelo, to trouver grâce, na mis na nzambe o, na pourquoi lelo, papa, to trouver grâce. Alléluia, papa kotangi la biso mabungate, nous sommes tous ton peuple, nous sommes tous le troupeau de ton pâturage, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. C'est toi qui nous as façonné, Seigneur. Pardonne et pitié de nous.
lioka mawa na yo likolo na biso na pokwa lelo mawa na yo Seigneur. Alléluia. Limbisa biso pe ba chrétien nyonso dans le monde entier papa. Limbisa bango bien-aimé tobandi ko invoquer makila na Yesu. Il y a la puissance dans le sang, il y a la puissance dans le sang. Alléluia. La prière du soir a déjà commencé. Alléluia. Koti kalana retardé. Alléluia. Vitesse c'est aussi ton matisi vitesse. Ce que tikali na retard. Alléluia. Awa tozali na prière ya pokwa. Prière ya kosaka na ngote. Alléluia. Ndekolanga okokola la boy. Ba kangi okati na sapongi ete otamboli ndekolanga awa tozobelela nza makila puissance ya makila ezinga bana na yo puissance ya makila ezinganga papa nazali ko évoquer la puissance du sang dans ma maison na ndako nanga na mbetu nanga na nyonso na toilette ba chambre nyonso na couloir papa ndekolanga belela makila tina cave na yo na toilette. Alléluia. Na ba forteresse na bango. Alléluia. Forteresse mon côté za la carte na ndako na yo so pas makila partout na porte na toi puissance ya makila au nom puissant de Jésus puissance ya makila la puissance ya makila na butu na lelo. Alléluia. Tango tokola la pongi na biso tozo trempango na makila na Yesu tozo tremper pongi na biso ba vie na biso tozo bombisa ngo na makila na Yesu makila eza la couverture na biso na pokwa lelo puissance ya makila na pokwa lelo tobeleli makila mwana na mpate na nzambe. Alléluia. Sans l'effusion de sang il n'y a pas la rémission de péché. Makila na Yesu epeto na biso makila na Yesu ekanga makila na Yesu eloba ezali makila ezali koloba koleka makila ya belle eloba na faveur na yo eloba na faveur ya bana na yo ya mondetila ya prière ya pokwa ya famille bien-aimé dans les tola muka na prière tola muka bien-aimé kola la te okomi konimba te la muka vanda kotambola ndako wana ezali ya yo moto opekisa yo aza te. Alléluia. Ndekolanga basaka na prière ya pokwa te. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur makila na Yesu elonga. Il y a aussi la victoire dans le sang de Jésus. Alléluia. Commence à déclarer la victoire nandako na yo elonga tozana temps ya guerre. Alléluia. Na guerre nyonso elingaka ete yo nde olonga munguna. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur je déclare car il est écrit que dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés c'est Jésus. Alléluia. Déclare la victoire. Je déclare la victoire sur les sorciers de ma famille. Toujours déclarer la victoire sur les dominations. Alléluia. Sur les principautés. Alléluia. Sur le prince de ténèbres. Alléluia. Sur les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Bakanga. Ba messager na bisoté. Bakanga. Ba prière na bisoté. Ba télémaka dans le lieu céleste. Contacte mon côté ezala entre bisona tata. Alléluia. Au nom de Jésus. Puissance ya makila. Toujours tatule elonga na santé na yo. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. Tous allez dans le combat spirituel. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et la lutte, le combat est réel. Bien-aimés dans le Seigneur. Personne ne peut échapper à ces combats. Et bote aux amusan. Bosan tu n'es aux anango. Kuna asinya likolo. Place bosan tu es vanda. Oya makasi. Et te asinya bitumba. Yo kansika ko signer yote. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Tous allez lutter. N'a pas contre puissance. La sorcellerie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que alléluia. Dans Jérémie chapitre 23 verset 29 que sa parole est comme un feu. Et dans la parole sous c'est lui que notre Dieu est un feu dévorant. Tous allez quoi du même moto n'a pas quoi les lots. Et voilà kotumba. Misala nyonso ya sorcellerie. Ndekolanga sorcellerie ya famille na yo. Et ça na kimia pona ni moto na zambe na kindoki ya famille. Au nom de Jésus. Na oyo soit yebili kambunanga. Oyo nyonso zali ko bundisanga. Moto na zambe na misala na bango na quartier général il y a sorcellerie ya famille nanga na pelisi mot alobaki na Ezekiel teke yemoko Seigneur akopelisa moto alobi ke yo mwana na moto pelisa moto na pelisi moto na sorcellerie ya famille nanga. Alléluia. Bisika nyonso bakutanaka bazungu na bango etumba ezika. Alléluia. Misala na bango ba mesala bango ba lieu de rencontre na bango moto na Nzambe. Alléluia. Lobi toyokaki tobondelaki pona mabanga pe tobondelaki pona mabanga moto tozobele
ezela susu makala moto ekende esopana na banzungu la bango na bisika nyonso oyo basalelaka bareunion mpona koboma bato makala moto toyokaki biso mpona kake na nzambe pokwa lelo ezali pokwa moto tozobelela moto papa yo obenga bife de voran papa moto na yo epela etumba nyonso ezali kobundisa nga aleluya bilembo nyonso papa nyonso nini baimposa yo bien-aimé dans le Seigneur pokwa lelo bien-aimé mikolo toza kaka na bitumba toza kaka na combat spirituel nyonso baimposa yo célibat ozokoma na 44 ans ozobala kaka te ozokomi na 29 ans ozobota te okomi na 32 ans aleluya ndeko na nga aleluya bapekisa lui yango batya yo molimo ya omonaka eza normal te lamuka vi wana eza normal te toboya tala mwana na yo azoloba malamu te yo ozomona yango normal bien-aimé dans le Seigneur kota na combat spirituel obanda kolomuka ntongo nyonso mwana na ngai okoloba mais yo ozotala mwana oyo asakosi 3 ans 4 ans azoloba te yo ozomona yango yo nde kota na bitumba au nom de Jésus la guerre est déclenchée ndeko na ngai yango nde tokobanda kobunda soki obundi te bien-aimé dans le Seigneur satana akoki kovanda na kimia akoki kovanda kutu te bandoki bakoki kozala na kimia te moto na nza ndako na ngai napelisi moto soki ndoki moko aza na ndako na yo ndeko na ngai okomona kokima ndako wana moto napelisi moto na kati na vi na ngai nazopelisa moto napelisi moto papa yo nde moto oloba na Ezekiel ke mwana moto pelisa moto ngai mpe napelisi ngai Ezekiel ya ntango oyo ngai mpe napelisi moto aleluya nyonso oyo monde ya sorcellerie ya famille oyo nyonso empozanga ebanda kozika ndeko na ngai soki ezali ke botutu ezika soki ezali balien ale moto na nzambe etumaka nyonso balien nyonso ekangi vi na yo bablocage nyonso moto na nzambe moto au nom puissant de Jésus alléluia bien-aimé dans le Seigneur la guerre est déclenchée yango nde baprière na yo ekende kaka boye bien-aimé le Seigneur tobandi kokoma na suka ya prière na biso ya pokwa lelo tobandi kotika butu na biso na maboko na nza butu oyo na maboko na yo papa batela biso alléluia nzambe tata moto na yo ezinga ndako na nga papa milo de rein infranchissable ezinga nga moko te asimba nga papa yo te moto olobake moko te akoya kotrouble pongi na bino papa moko te atrouble pongi na nga moko te atrouble pongi ya bala na nga papa demeure na nga osécurize yango demeure ya moko na moko ezala sécurize monte ya ténèbre na baradar na bango bamona bademeure na biso te bamona biso te apa pongi na biso tolala mpe lokola bapagane te mais lobela biso papa lobela biso na sa pongi révele biso bandoki wana toyeba bango papa alléluia toyeba bango orevele biso papa nini yango ekangi bomoi na biso na kombo na Yesu alléluia alléluia alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde la grâce en abondance. Que le Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers vous et qu'il vous donne la paix, la joie de vivre, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin pour la vie et pour la piété. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, acclamons, acclamons. Amen, 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 amen. Tokomina suka, bien-aimé, dans le Seigneur. Aussi ici, Pierre n'a dit sur la pourquoi alléluia. Bien-aimé, ceux qui n'ont s'abonner, s'abonner na yo. Mais bien-aimé, dans le Seigneur, tout le biboye que ma prière na biso il y a samedi na dimanche il y a tongo les alliés étaient et que ça sous na 7h30 c'était ma prière wana les alliés na 5h30 et il y a Bruxelles 4h30 et il y a Londres ndeko nyonso o miyebi que za combattant o miyebi que za na ba problème sérieux ya ka ko yoka ba mystère ya tongo ba ke tongo ya wende ezali moment moko o ke batu ba botola ba solution à ma problème na bango oya ko yé ko le mystère ya tongo bien-aimé dans le Seigneur samedi nyonso ezali 5h30 dimanche nyonso 5h30 to benga pe bandeko sous to partager bandeko était ma pasi ezali na batu bandeko nanga to benga bango afin que moko na moko à mon situation na ye ko changer au nom de Jésus to kutane sous mukolo na lobi na prière sous ya moto pourquoi na kombo na Yesu amen 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 amen.